Bato ba million kama mitano na mokili babelaka maladi ya ndeke kolanda mabongisi mamolongo mpo bokolongono OMS. Epilepsie ezali bongo bokono neurologique bomonanaka mingi. Pona yango esengeli yambo bomela nkisi kolandisama na lolenge ya bokono ya moto na moto. Kasi 30% ya baka ya epilepsie oyo basungamaka na nkisi te wana ekotinda munganga apasola mutu, elobi bongo professeur Glenin Sambi, neurochirurgien pe mokambi ya département ya chirurgie na cliniques universitaires ya Kinshasa. Baoperaka pe baka ya epilepsie. Baoperaka bisi babika pe na operation. Baoperaka mingi ndenge nini. Oyo soki kyste emonani na kati ya mutu. Oyo tumeur emonani na kati ya mutu. Ebike soki balongoli tumeur wana ekoede ko si c'est épilepsie, pour épilepsie, outi na kyste, outi na tumeur, outi na cicatrice, ainsi de suite. Bolongo liango, et au sala que épilepsie, et vous allez la contrôler. Monsieur Chezali que moya kolongola loko ezate po emona ni na polelete, to eza nesika moko ke soki bolongola mutu sa comme appareil soka perdre maloba soki nini, eza ba technique basala ka ko kata nzela ba épilepsie le kaka. Po to bi eza courir zo tambola. Soki botie barrière na place à courant wana et au sala que moyen courir longa la sika o ke sika musulité ba crise ko diminuer pour na côté épilepsie to lukaka ka 100% te mutu so banda ko sala nalo ba 10 crises par jour a commis na 3 crises pour na ye a gagner mingi donc ils ont traitement pesa ka 100% résultat tu pesa ba 70 tu pesa ti ba 30% mais changement wana est important dokoto Glenin Sambi abakisi lisusu koloba ete diagnostic ya crise ya épileptique esalamaka na kolanda ndenge mokoni ye moko azali kolobela yango to ndenge batu baye bazali na ye zinga bazali komona yango. Comportement ya mutu na tango ya crise ezo permettre koyeba épilepsie euti wapi. Donc so mutu azosala crise bozaka na bitida ko filma ngo mukolo kuta na docteur lexil tala ndenge azaka tango sala ya crise parce que ndenge tosalaka kolanda na épilepsie type to koma na ba opération ponga na za neurochirurgien tosuka na opération na ba procédure soki ba sali to bengaka électroencéphalographie to EEG la kisi ndenge nini courant ya bongo ezosala soki to moni ke na EEG wana ezopesa ba résultat malamu te to sala ka to bengaka EEG vidéo c'est-à-dire ba tie mutu na bisika oyo aza isolé ba caméra ezali ba pesiye ba kisto ba tie na disposition ki ba provoquer ba crise na ye. Sikoyo bozotala comportement na ye ndenge azali na période ya crise wana et puis bozotala ndenge tracé zo salema na électroencéphalographie la que non voilà tango azosala la crise omoni ke épilepsie zo cerveau na ye ya côté gauche to côté ya liboso to côté ya sima yo ba ke crise utaka bisika tel bokono bwango bomimonisaka kaka te na koko ya ndeke ntompe na convision kasi esalamaka na lolenge ebele eza ba ndenge ebele ya crise épilepsie mususu za kaka azoka ba bruit makina matwe na ndenge sengelité donc ezate kaka nyusu sakanga makate na épilepsie mususu ba kwe kaka akangami te meka nzutu ba kwe ku atele mususu sala ba absence mwana azotambola emoko omona ndina makanise bungiye sur le côté pas makanise après ezongi ba épilepsie eza ndenge ebele. Prise en charge ya maladie ya ndeke esalamaka kolandisama na lolenge eza kosala moto to sujet épileptique. Ndenge na ndenge épilepsie eza na kisi nango. Ce qui fait que soki ba pesi yo kisi o esengeli ya lolenge ya épilepsie wana de kosala ke libike koya noki. Esengeli koyeba ete maladie ya ndeke ezali kindoki te. Ekabamaka te mpe na soi ndenge bato ebele bakanisaka. Esengi na baye babelaka yango kozala mpenza na bopeto ya malamu na bomoi na bango mpo na kopekisa ete babwakisama na bokono bomomesano na bango. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.